Mbote Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, na ba diaspora partout na confiance et fidélité. Oyo bope sakabiso mbonda école charge ya ba magazine ya Lingala à la carte République démocratique du Congo. Avant de faire la édition de Bisso, il y a mon lelo et c'est réalité personnel d'abord ba sommaire boy ba ndengeni ba grande ligne la édition où ezali composé boy ba ke ba ambassadeur Misato ba wuti ko présenter ba lettre de créance na bango et puis le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe boko za élément au bande de mouvement Lucha ba wuti ko sa manifestation pe ba pesi lettre po na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe boko za élément au ba sekulu na donc au le ba ko ba bâtisseur ba wuti ko pesa 500 bana école mokengeli o ezali na lemba foi. Moteli sous pour les biques bozali ebele botala ndenge to fongoli édition na biso ya mokwalelo na élément oyo na toko sabino na basommer boye baké trois ambassadeurs mokoka bauti ko déposer ba lettre de créance na bango epoya mokozi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo synonyme ya kolakisa collaboration o bamboka na bango endini ko sala na République démocratique du Congo tozwa commentaire na ba élément oyo. Mona Congo, bondi melangaike, 3 pays lokola, Hongrie, Danemark na Pakistan, bauti kotinda, ba ambassadeur na bango awa, la République démocratique du Congo. Boye bake, nyonso elekanaki, mokola jeudi le 23 mai 2024, na cité de l'Union africaine. Ezalaki na cérémonie moko oyo, nyonso ezalaki respecté comme d'habitude. Kaka ndenge boza komona, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a contacté avec impact na idéologie po nyonso eleka kitoko. Ba diplomate Misato oyo, ba présentaki ba lettre de créance na bango et pa ya mokozi mboka avec impact na idéologie. Mutu ya liboso oyo atabolaki na tapis rouge po na circonstance wana ezalaki ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ya Hongrie oyo asa accrédité awa la République démocratique du Congo mais résidence na ye ezande na Nairobi kuna na Kenya po kuna asalaka depuis 2020. Diplomate hongrois oyo ataki pe mazaka na ye na livre d'or na esprit ya kolakisa volonté ya mboka na ye ya koredynamiser ba relation entre République démocratique du Congo na Hongrie. Bref, ezake ouverture à la ville province ya Kinshasa, bureau moko diplomatique eza déjà depuis 2023 pe mboka na ye eza kopesa ba bourse d'études et pas ya ba jeune congolais. Et bongo ya mibale bondi melangai ke eza bongo diplomate de carrière oyo asala plus de 10 ans na ministère des affaires étrangères na Copenhague. Yepe madame oyo bayambaki kitoko na mokozi ya mboka na compte ya Danemark. Awa aye ko-représenté mboka na ye en qualité ya ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo. Mais résidence na ye eza na Kampala kuna na Uganda. Ndeko mwasi oyo esengeli boye bake asala musala oyo tro na bamboka ebele ya Afrique. Na grand boule achaki pe mokoloto na livre d'or na cadre ya kolakisa ke mboka na ye andimi kozala la coopération malamu na République démocratique du Congo. Ya Misato ndenge kaka boza koyoka fanfare ya bagarde républicaine. Eza bongo ambassadeur ya Pakistan oyo ayaki pe ko présenter lettre de créance na ye et pas chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kaka ndenge ba collègue na ye mibale oyo baleka kili boso na ye kovanda na ye ezande na Harare kuna na Zimbabwe. Ambassadeur oyo ya sika ya Pakistan la République démocratique du Congo ataki pe mokolo to na livre d'or. Nyonso bondi melangai ke elekaki kitoko po na suka ya masolo mokozi ya mboka atambolaki ndenge kaka bino moko boza komona yango pe biso.
tobetisi kaka mbonda. eloko ya kozela mpo ba-institution ya mboka eza vitese nango eza te parce que déjà installation ya bureau définitif ya assemblée nationale euti kosalema avec un partenaire idéologie donc mama Judith Assumini Tuluka ozelelo premier ministre esengeli obongama na gouvernement na yo mpo bainterime bino na lombango et surtout que peuple asi alembi déjà na pasi na nzala ya kozela gouvernement moko oyo esengeli eza vraiment esala mosala mpona koluka le peuple d'abord tozwa élément oyo avec un partenaire idéologie. Ndeko ya Congo tokoloba lisusu nini mpe tokozela lisusu nini mpo oyo tozalaki kozela atako ewumelaki yango oyo euti deja kokokisama na Assemblée nationale. Élection na installation ya bureau définitif ya Assemblée nationale esalemaki donc selon constitution baza deja ya kokoka. Ba candidat nyonso ya ba différentes postes ba voter bango presque na ba majorité ba parlementaire mais compétition ezalaki makasi kaka na poste ya rapporteur adjoint oyo ezalaki réservé na opposition. Mais na suka nango esengeli boyebake Maman Dominique Munongo, député national, yende alongaki avec impact de idéologie, mwana mboka Costa Mutamba. Esengeli boyebake plénière wana ezalaki ya sukapo na bureau d'âge oyo ekumbamaki na Christophe Mboso Kodia. Bino moko boyoka pe bomona ndenge nini masolo elekanaki. Honorable Président, dès aujourd'hui, vous avez le marteau, symbole du pouvoir et du commandement à l'Assemblée nationale. Je vous décerne conformément à notre constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Président Sika ya Assemblée nationale mwana mboka Vital Kamerhe amoni lisusu ambiance ya séance plénière na salle ya congrès et surtout que yemoko la perchoir oyo avant d'aka 15 ans passé. Pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation du député national dans son honneur et dans sa dignité. Chers collègues, vous pouvez compter sur moi, collectivement mais aussi individuellement, pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ces lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique. Compétition et Salemipo, Vital Kamerhe aza déjà na poste ya président Assemblée nationale. Simanae Boyebake eza bongo député national Isaac Jean-Claude Chilumbai na poste ya premier vice-président P. Deuxième vice-président ezakaka le PP Christophe Mboso oyo toyebite s'occupe na parti politique na CRD azalaka ata na membre compétent moko te oyo akokipe kofula bango po basala na esika wana. Donc na CRD parti politique ya PP Christophe Mboso elakisi vraiment ke ezakaka na bajalelo liste oyo compétence ezate po basala na bureau définitif ya Assemblée nationale. Poste rapporteur ezabongo na maboko ya Jacques Njoli pe rapporteur adjoint ezabongo Maman Dominique Munongo. Kester ezabongo Chimel Polipoli pe adjoint na ezabongo Nema Grâce. En tout cas, botambusa masolo kitoko po nyonso pe esalema avec impact na idéologie yango pe biso. Tobetisi kaka mbonda. Après installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, quelques députés nationaux babetaki mbonda liboso ya caméra ya mbonda ekolo tozwa popo keke oyi signé Igride Mateta. Jouer son rôle vis-à-vis de la mise en place d'abord de ce gouvernement et la réalisation du programme que le président de la République a promis à la population pour passer de cette pauvreté vers une richesse, pour créer une économie diversifiée, pour que le niveau de vie de nos concitoyens change. Nous sommes très contents parce que c'est pour la première fois depuis 2006. La TUAPA n'a jamais eu une personne au niveau du bureau, mais cette fois-ci, Dieu nous a aidés pour que nous puissions avoir le professeur Njoli Jacques. La population devrait continuer à nous faire confiance au motif que notre objectif principal, c'est de légiférer des lois qui vont permettre à ce que les conditions de vie
de nos populations soit améliorée. C'est un jour historique en quelque sorte. Nous avons l'obligation de savoir les budgets qui sera validé cette année, ça va aller où? Et puis dans nos territoires, dans nos provinces, quelles sont les priorités de nos provinces? Comment est-ce que nos provinces puissent améliorer leurs conditions de vie à travers nos populations? Tous ces problèmes-là doivent avoir quand même la réponse. Aujourd'hui, le président de la République a décidé que le bureau définitif soit installé dans toute démocratie. Cela nous fait de la joie. Nous pensons que nous allons aller comme ça avec le président Vital Kamerhe. Nous d'assister à un vote de grande joie, nous ne pouvons qu'être heureux, remercier tous les élus nationaux, remercier le présidium de l'Union sacrée, remercier la famille politique du chef de l'État par rapport à ce soutien qui était le nôtre pour en fait porter le président Mbosso comme deuxième vice-président au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale. Je suis content, tout comme tout l'INC, toute la République est contente. Nous sommes très fiers de notre président parce que nous venons de très loin. Vous savez tout ce que nous avons traversé pendant la première législature du chef de l'État. Mais je me rappelle d'une chose que le chef de l'État avait dit, c'était que le président national allait encore jouer un grand rôle dans ce pays. Et voilà que ce jour est arrivé. Nous attendons de voir ce que l'avenir nous réserve. tokei na ngambo ya frontière na biso boye bakena Tchad kaka ndenge boye bike CEAC aponaki mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po asala facilitation na Tchad de manière que démocratie ekotakula kitoko pe ba résultat ici et monani na ba élection présidentielle oyo uti koleka kuna avec impact na idéologie et surtout que le président a uti kozala investi. Donc bravo na maman ya Idriss Derby to na élément oyo signé Igride Mateta. Mwana Congo bondi melanga ike na libanda ya mboka soki oke na mboka lokola Tchad oko comprendre que azui officiellement sikoyo bokonzi na ye depuis jeudi le 23 mai 2024 mobange la cérémonie esalemaki ya prestation de serment non ya investiture à liboso ya batu ebele na jamais na capitale ya Tchad ba chef d'état ebele na ya ba gouvernement bazala kiwana na invitation ya homologue na bango oyo autaki kozala élu le 6 mai 2024 lokola président ya république ya Tchad na ba élection présidentielle oyo euta koleka yenani ndeko Mamad Idriss Derby oyo azaki occasion wana ya ko rendre ba hommage et pas homologue na congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azalaki facilitateur moko ya makasi baponaki na CEAC po na Tchad. Ba élection la bango ezakolakisa mbala ya liboso démocratiquement ba transfert ya pouvoir esalema donc depuis bazwa indépendance na 1960. Boyebake envoyé spécial ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki bongo le ministre Didier Mazenga abeti simbonda na suka cérémonie oyo. Depuis 2022, et le président Tshisekedi était désigné par ses pairs et qu'aujourd'hui l'impression de joie du fait d'aboutir aux élections présidentielles bien organisées, apaisées et avec la participation de plus de 75% des Tchadiens dans le calme et féliciter le président Mahamat Idriss Déby Itno pour son élection à la magistrature suprême de Tchad. Yakoba ezake Mamad Idriss Derby alapindai liboso ya Tchadien na cadre ya honneur na ye ya kosala musala kitoko ndenge basili kopona ye po azala président de la République na bango yango bebiso tofuli kaka mokako soye pe tobetisi kaka mbonda. Direction Ituri wapi epai ba force armées la République démocratique du Congo ba uta qui organiser mobange na marche presque partout pour la se rassurer que nyonso eza koleka na kimia to zo élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo bondi melanga ike esalemaki na 4 coins ya ville ya Bunia oyo eza chef ya province ya Ituri ndenge boza komona ba FRDC na ba policier batambolaki butu mobimba ti na Grand Tongo ezalaki bongo unité ya sika oyo ezalaki déployé na partie orientale oyo ya République démocratique du Congo po bazala prêt ya kobundisa mongula nyonso ebongo tango bakomaki na point de chute na bango. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambuka Urbain,
asengi na bango bazala na discipline. Bango wana tosekaka mikolo nyonso na biso bapolisier biso bamilitaire kosalaka mosala na discipline. Bato balobi kobanda awa kotuka awa na discipline. Ekoli motu te ebotoli eloko ya motu te ndenge wana nde esengeli kosala mosala. Apesi bango mpe mise à garde moko sévère po basala mosala kitoko kozala toujours prêt ya kosalela mboka. Oyebi elingi koloba nini kolakisa na bato nyonso ke tozali nga biso ezali komona tozolanda makambo nyonso ke tozali makasi toza prêt ya kosala mosala nyonso bakosenga biso oye te esengeli boyeba bino nyonso ke tozalaka prêt ezala na bitumba ezala na mission nyonso bakopesa bameki ezali 30 minutes te mpe baditami basoldat mpe na nzela ya loyembo balakisaki vraiment ke baza kotambola kaka na même morale. Boyeba ke marche oyo ezalaki sur volonté ya commandant opération pe gouverneur militaire ya Ituri le général Luboya Kasha Majoni esalemaki juste après coup d'état oyo esimaki te en la ville province ya Kinshasa po ba FRDC ba neutralisaki yango avec impact na idéologie yango biso topetisika kambonda tosikala kaka na partie est ya mboka na Beni boyebaki bajene ya mouvement lucha bauti kosala manifestation mpona korevendike ndenge insécurité eza kozala kaka meya mingi baza na kanda baloba na membre moko ya gouvernement oyo alobaki mokolo ya cérémonie oyo bakundaki bavictime ya bombardement ya site ya Mugunga tozwa élément oyo signé Benjamin Kilunga le caméraman de guerre. ndeko nanga ya Congo botala marche oyo ya bamilitaire ya lucha bauti kosilisa yango na mairie ya Beni pe bapesi lettre moko oyo bakomeli mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baza ko revendiquer makambo ebele lokola. Ce qui nous ont si fort inquiétés et choqués, ce sont les déclarations du ministre de Communication Patrick Mouyaya lors de ses séjours à Goma pour l'inhumation de nos compatriotes tués à Mugunga. En effet, lors d'un point de presse tenu le 15 mai dernier, Patrick Mouyaya a déclaré qu'il ne faut pas comparer les crimes de Mugunga à Goma aux petites violences qui se passent ailleurs. En tant que victime de massacres de terroristes ADF, de disparitions forcées, de pillages, d'incendies de véhicules, maisons, commerces, écoles, structures de santé, etc. Et cela depuis 10 ans, nous sommes totalement choqués par ces propos du porte-parole du gouvernement. Ces propos justifient probablement le moindre intérêt du gouvernement congolais pour la crise sécuritaire des... Maire ya Beni, le commissaire supérieur principal a qui lettre en qualité ya représentant ya chef de l'État peut à promettre bango à transmettre yango na acquis des droits. Comme la marche se très bien déroulée et il y a un incident, le choix le mot et je vais transmettre à la Soki omoni na ba papier ba manifestant bondi melangai ke tokoki kotanga nyonso bakomi po baza ko condamner ndenge batu baza ko kufa na partie est en général donc na Beni na Ituri pe en particulier po selon bango eza ko senga ba décider ba tirer beaucoup d'attention de manière que mboka mobimba ekota la kimia ngope biso tobetisika kambonda bango bazali ba champion na masolo o etali social ezali bongo fondation Jonathan Sango en tout cas yebake soki ozali ko contribuer na 500 fois par jour et ko permettre que na fin de l'année yona liboto na bo sepela kitoko pe au cours ya mvula okozwa ba assistance ya ndenge na ndenge surtout bandeko o basaka ba mombongo. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yebake na fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula
yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bofete kitoko tala ba oyo bapesaka confiance na fondation Jonathan Sangu bafetaki kitoko mvula oyo euti kosila asi na sepeli ndenge tozwi biloko mbongo biso topesaki me biloko tozwi eza ndenge moko te po biloko tozwi eleki na mbongo oyo biso osali nini topesaki soki na lancé bango bamoni eza bamona yango oza lokuta nasengi mpe ebele baya vraiment tosangana po balobi union fait la force ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po baformation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo mpo na yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete mpo na yo bamama bapapa bandeko basi mpe mibali boya kokota na fondation Jonathan Sangu kovivre na lisanga ezalaka malamu mpo na kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na banimero oyo mpe bakoyamba yo avec impact mpe na idéologie na fondation Jonathan Sangu mpo na nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sangu yo nde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani ebele basoldat bauti kozwa formation moko professionnelle mpo bayeba kokengela prison kitoko clôture ya formation euti kosalema na présence ya vice-ministre ya défense ndeko ya Congo botala basoldat oyo bondimela ngai ke bauti kozwa mobangela formation ya 4 mois ya théorie na 6 mois de stage professionnel po na kobatela ba prison eza bongo 5e promotion ya ba surveillant ba boloko donc baza déjà sur le terrain po na kokengela ba prison avec impact na idéologie na maloba na ya clôture le vice-ministre de la défense nationale et des anciens combattants mwana mboka Sami Adubango Auto alobeli bango sur ba comportement na ba importance ya formation oyo bauti kozwa po eza na objectif ya ko rajeunir surveillance na ba prison na ba personnel ya informatique ya ba unité FRDC. Vous êtes appelés à assurer le confinement et la sécurité au quotidien des personnes privées de liberté. À ce titre, vous serez confrontés à leur violence et détresse humaine. Confirmez votre sens d'humanisme dans cet environnement de stress que sont les prisons. Coordonnateur ya formation le colonel Léon Pamba oyo asalaki proclamation ya ba résultat abeti mingi sete ndenge basi pe bazaki na formation wana ya ba surveillant ya ba prison asengi la secrétariat général ya défense nationale ba encourager pe basi bakota ebele na masolo ya ba formation na suka ya masolo bondimela ngai ke bazwaki ba préféré bango kitoko yango pe biso tobetisi kaka mbonda kaka ndenge tomonaki ebele ya bakulu na oyo lelo bakoma babâtisseur bauta kobima kuna na service national bondimela ngai ke bauti kosala mosala kitoko ya kopesa 500 bana ekole ya mokengeli oyo ezaka na lemba forte oza élément oyo signé Benjamin Kilunga ndeko ya Congo botala 4 remoki oyo boza komona ndenge eza plein na babon bondimela ngai ke eza bongo 5 saba oyo bakoki kovanda yango na 3 élèves par banc eza bongo ba œuvre oyo ya ba ancien kuluna oyo lelo bakoma ba bâtisseur na service national ya koyeba eza ke bazali wana mingi po na koluka ko améliorer ba condition na secteur ya enseignement esengeli boyeba ke baye nango awa na école mokengeli ya Lemba bino moko botala cérémonie ya kopesa école oyo baba ndenge esalemaki avec impact na idéologie et surtout que
esalemaki epai na ye moko le commandant ya service national mwana mboka le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwika. Moi je suis venu ici en qualité d'envoyé. Je ne suis qu'un envoyé de la part du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise ainsi que du service national. Sur ces instructions, le service national a fabriqué ces bancs avec les bâtisseurs. Sur les mêmes instructions du président de la République, il nous a été demandé, c'est lui qui a désigné l'école Mokongeli et qui nous a demandé de venir déposer le banc en son nom. Autorité scolaire peut sepeli makasi bino moko boyo kandenge nini babetsa kimbonda. Nous sommes fiers d'appartenir à un environnement où on peut penser à nous indépendamment peut-être de nos propres expressions. Et bongo nangabu ya ba élève balakisa esengo na bango te po bazwa zéro. Maïpaté vu que le général nous a mené les bas, que les bon Dieu localise notre général plutôt à la prochaine fois, pour l'année prochaine, qui nous amène encore le bas beaucoup de choses. Insulite esengeli boye bake service national azasikoyo kobonga mapo asala ba action ya kitoko ya boye mingi na université de Kinshasa na esprit ya matérialiser vision chère ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo surtout na développement ya recherche scientifique pe éducation ya ngope biso tobetisika kambonda soki okela commune ya Lingwala otamboli na baveni lokola Kabinda Kalembelembe okosala constat ke baveni wana eza ko beba bosoto na ndenge mo ya salité donc ngondima ko tuté net kaka l'état abosala bango population baleli Deko ya Congo botala awa boni melangai ke tozala commune ya Lingwala précisément na ba avenue Kalembelembe na Kabinda côté oyo zela ezate même ba moto eza koleka na kokoso prince topé makadam esi ebunga kala bondi melangai ke etika nzela na mabulu donc nzela ekoma ya kobeba mabe na ba avenue oyo mibale donc po okoma na ba avenue des Huileries en tout cas yebake okoboma motuka na yo bino moko botala ndenge nini mai esali ebale na potopoto ndenge etoni na nzela avenue Kalembelembe kutu mawatro botala ndenge kaka boza komona liboso ya hôpital pédiatrique ya Kalembelembe oyo eyambaka bana oyo bayaka kozwa bassoin souci pasi pe mawapo nyonso wana eza mosika te na bureau ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki. Mais vous voyez vous-même, non? Vous voyez, la route est impraticable. Et pendant qu'il y a un hôpital ici à côté où on peut amener nos enfants, et pour votre gouverne, la pédiatrie de Kalembelembe, c'est une des grandes pédiatries, pour ne pas dire la plus grande pédiatrie de la ville de Kinshasa. Mais quand déjà à côté, elle est dans ces conditions que vous voyez ici, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Si déjà la route est dans tel état, à plus forte raison, l'hôpital en soi, il sera dans quel état? Donc nous déplorons les conditions dans lesquelles nous vivons. Et surtout les conditions dans lesquelles se retrouve aujourd'hui cet hôpital. Na oyo etaliba embouteillage na avenue des Huileries et comme lisusu makasi ebongo kotala ngomba ya bosoto oyo neti kaka mboka l'État asi akufa na ekala. Ya boye peuple azanga maladie wana bokosi boye bake typhoïde na malaria eza vraiment à la portée ya population nyonso oyo bavandaka na banzinga ya kotoyo nyonso oyo tobetisi monapo ba autorité en tout cas boluka solution moko epesa malomango po peuple avanda na kimia esali sonia yango pe biso tobetisi kaka mbonda tala ndenge tokomi na suka édition na biso beto kokabwana bote sapo otato sala no rappel ya batitre boye bake ba ambassadeur misato ba tiko présenter ba lettre de créance na bango epa mokozi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo synonyme ya kolakisa ndenge ba mboka na bango endimi ko collaborer kitoko na République démocratique du Congo pe bozaki élément oyo bande ko ya lusha ba tiko sa manifestation pe ba pesi lettre moko epa mokozi mboka de manière que ayoka ba posa na bango pe bozaki élément oyo ba ancien kuluna otobona ba kuluna kala ba koma lelo ba bâtisseur ba tiko pesa 500 bana école mokengeli o ezali na Lemba
Avant de boucler complètement édition Mokalelo, on a Alain de on a présenté avec impact dans l'idéologie. Mais bon, édition et si maman qui est pas gentil, comme si ma caméra, montage de la réalisation, Missala qui tokoya, ingénieur écrit de maquette, mais bon, continue toujours. Qu'on peut établir confiance, il faut s'abonner massivement la chaîne YouTube de Bisso Monda École officielle P. Ma activité la bino, ma publicité la bino, ma campagne la dengue, bon peut s'abonner sur vraiment la personne et la télévision. Donc on sait l'avenir avec beaucoup de professionnalisme, dédicace spéciale. La bande de Nyoso, on va qu'on a en tout cas, Kolo abattre ma botte la bino et ça la qui n'a pas la bino to kutala. Mbala estimation Kolo sur Azongité.